original. De Banza London.
somo ya nini ya fayo kola mukulilo kola mukulilo Ela tolela boete ya Jani. Ono le sali to ya Jani. To sali oni ya yoyo. To sali oni ya Jani. Mon présence là on a mort à rapport la dernière hommage à Gianni Faye. Déjà est-ce que pas qui vraiment Gianni Faye? Mais question on a pendant ce talent on a mon question pertinente parce que dans la zone de production Gianni Faye est un artiste. Dans la refusée on a donc on arrive à être parce que c'est-à-dire que tant musoso komona na ko collaborer à des fois ya on a tout na ah ouais na collaborer na parce que ngana bandaka liboso na ba musique na noté na bandaka liboso na théâtre. Donc la production elle est liboso na konta na monde wana na banosala na salaka avec collaboration avec la vidéo na komisa. OK. Des na biographie on a depuis de la komisa mais vraiment en tout cas Zaki Ngai. Donc à partir de 2010 on a connu Gianni Faye. Oh Gianni Faye en 2009. Puis de là à komisa en 2010. Na kuta ina na Château Rouge. On a bien ah franco ndenge ni aye vers moi. Dès na eko monde ça ici on a été là émission na moto boye. Ngala bina ye ngai mutu asali film ya vie de la à partir de kamati moko na pesi à partir wana tikala toujours na ba relation ngana yi so amoni ngai maman azobelela nga miko lingi nango yote voilà to kende donc à partir wana esanga respect moko boye o attaquer d'abord pour un âge naza na ndenge pe ya nini nga naza lokola producteur na ye donc atotika na barelation bien mais ntango dernièrement makambo esalamaki ke asalaka video moko boye ayaki sikoyo na Saint-Denis près na soki pa ya affaire nanga elbito coiffure na Saint-Denis nakoti wana namoni Gianni ntango avandaki nga na ye vere franco ndenge nini émission nga nazwi ye nabimisi ye na libanda po tobeta sikoyo basoda chabwana bende ya kati na bandi kolendisa ye na bandi opesa code ya poto po poto etambola na code na likambo ekweleli yo ça va te faire mal biso toyebi yango ndenge esalaka mais likambo ekoki komona yango teke yango nde fin du monde te sala mobali tala boye bandi komonisa ye ndenge makambo yango ya poto etambolaka lokolo so zwi abinanga te nakomi na mwa studio moko nazwi awa nazwi mwa studio moko awa nazwi mwa studio moko nazovanda awa ndeni voilà moni na studio na pas na salon on a pas elbito alobi na ngai te nazovanda awa nazwi mwa studio moko ça fait du bien loko ozwi mwa studio ozala ti mais je sais situation na yo oyo situation nyonso eleki adenga bino biso to toyaka poto awa ezalaka te eza babloga ya biso kutu so nalingi nabeta eloba histoire obeta yango pene na plateau bien poto ya développer makambo poto baréalité ya poto ndenge etambolaka parce que biso toyaka na ntango ya RZI biso toyi donc ça veut dire toyebi ebele na bana olendisa ye na bimoni mwasi azalaka ta bokamwani sukasuka akoutilize kaka bana bako obenga yo papa nonunu soki nyonso okoti na mawa wana okei yango nayebisaki so okei ya tour oyo yo moko moto kosouffrir lelo tosuki na yango tosuki mais ntango liwani eyaki kozwa ngai nazalaki na Bruxelles je salue mama Lydia Bangala bureau ye moto asimbaki telefone mwasi na ngai nga naza na vola aotala baonavigue na ye amoni siko foto ya Gianni Faye batie mwa bonhomme wana nama ya miso ezokita abi papi tala lisonga dai nga na bite ya kobeta dai juice oyo te aza naye komona siko mpena po nabibenga na mwana na ngai na kuna na Paris mwana nga mwasi je le salue Jenny mama de Noah abengi babite Gianni akufi a partir wana kata na yoki na bia makambo tosolola ke makambo nasolami kokisami mais baliwa Gianni ndenge akendaki wana namoni bamakelele esalami ya solo mais bamisusu nzambe aviaki
ekende bongo poso nzambe alingaki te ngeki mape bongo mais eza mpe makambo na kati ekoma makambo spirituel parce que makambo moni diable alingaka te sika bato mibale basangani na couple likama couple so moni bato mibale bakabwani bino bato bokoya na baconseil fo bozala makasi moto akei parce que so oza makasi te okozonga déjà so basi babimisaki na mwana baza na kati na oyo ndenge elekaki wana eza maka mpasi ngai na moya na plateau na yo nakoya tosolola na solo etali baproduction na betala. Vraiment, merci. Toujours continue, toujours tout le monde peut arriver à José de Londres, là, TV, puis Chakimou, na compte Elenga Congo. Merci vraiment. Tout José de Londres, puis après ça, mes condoléances, na ebi ke ba amande Chesco papa ali ya ba olanda biso. Tu vois vraiment ba te donner. Ngi bazali awa. Président Biramba. Comme ça, tu revois leader à Miss. Yeah. Des bandes à